Bonjour, Mbote na bande konyo Balandaka. Eco RDC, hein? Eco RDC, là, je salue directement mon boss Jean Thibault Chibobande Makambo. Eco RDC Nde Makambo. Binomo Bomoni, toza à 4 stade de Martyr. Pardon, stade de Tata Raphaël. Wapi, ma événement, il y a match, il y a entre Renaissance na dans un club beauté ma pembe. Bande ko sala concours na bango. Tozi peu occasion ba moko na kokutana na ye moko leader faire goal la Jésus de Nuance na kati ya OSK. Donc ba luki ba poni ba tubasana bango belé mais compte tenu ya événement ezo salama ba poni na bango Jésus de Nuance ça musala na ye. Sans plus tarder, c'était votre humble servante Fanny Kataleya Mosalande. Eko RDC Nde Mosalande baloba na bango mais Fanny pourtant zo continuer toujours musala na ye. Kataleya zo continuer toujours musala na ye. Toza bongo na ba eza ba musicien, ba danseur, ya yemoko président na biso o Jésus de Nuance balobi akotaki. Est-ce que solo bakangaki ye? Est-ce que alalaki to pa lamukaki? Voilà maintenant tokomi bongo tokomo ke bongo na shit ya émission na biso tozu bongo o aza bongo Riti Manzele o wapa kangi partout na gauche na droite moi so azo yemba koto azo buaka koto azo yemba na monoko ya mboka to meka na moi mke ko solliciter. Bonjour Riti. Ouais, bonjour na batunyo so balanda biso partout dans le monde na Esengwa ezalika Sophie Alongite donc ya kwa kao moto na tembe akwe akina wese akwe na wese Sophie Olongite esengo ngaka yango wana. Par rapport ya ndenge ba akize président ndenge ba akize na ba makambu nyonso yo en que mwana na ye olomi na biso. Bon eloko lobete po alukaka meka ba meka musapi na simako te alingaka meka akutani penage na oyo aza penage donc nyama zamba akutani donc Audrey Mokili Alain Kembela na ebisaki bino chez ezaki toko bébé la Suisse na ebisaki yoge makambo ezate sala l'aise hein Marco Longomo ebisaki ngai hein bango ba le padre ta likolo makasi ba Yvette Lisiki ba ibi makambo yo ba Zamunda Serien ba ibi makambo yo hein ba Jacques Lomingo hein Crédit Lyonnais ba ibi makambo yo donc eloko ezate eloko yate yo lo beloko ezate Ritinzele yo lo beloko te mais tandis que non Kofi alalisi mutu déjà na kasho déjà ça kokanga te bato ba oneko na makambo alali wana mutu amona place le padre alala na kasho zate le padre azonga ayaki koyeba eloko nini ezoleka o babengeli ye na kati ya parquet ayaki koyeba aye ko se présenter le padre aza voyou te aza star oyo ayeba ka likambo eza boy aye ko se présenter na plainte batindelaki tanga monike yo plaignant azate bazanga droit azonga c'est ça loi ba monike plaignant azate fa azonga ki na tongo na ngwaye na tongo komi akize ba vient na biso personnam fait na biso emene ya yemba plaignant koma akize e koma tournanga na yaki kotala yo ma chère na yaki kotala fait na biso personnam fait na biso emene ya banzembo wana yemba plaignant koma akize lelo pena na mona pena ke kokisami. Bonjour Ritinzele na ndenge moko zoemba Fofi Alongite lelo lobi soki pe susu alobi ke non atio sous na justice olobaka toujours ata mabe ngana zoloba ngana tangi koma mutu ngana loba Sophie Alongite est-ce que ça koma mutu Sophie Alongite ça koma mutu ngana oyeba ndeni yo mto bonga pe na oyeba ndeni yo mto tuna ba question ngana lobi Sophie Alongite bokala no bando bimisa nzembo wana te mais lelo kaka nde après 2 jours événement makamdo bimisa batenga no solaka selo ba question yo tunanga ndengo yonga pe na répondre o muna teke keneka nde moko na expliquer lika munenge zalaki le padre kene ko se présenter na plainte o batikela ki donc alongi na ye le padre alongi na ye mais Sophie ka nde alongi te siko na fin des choses l'état lobini bon le padre azana ye fautif te lika munenge kendaki nenge basolaki le padre azana fautif te po azana ba preuve te le padre tanga ikombo ya Koko Dianzombo yaza ko mila tsa Koko Dianzombo c'est Koko Dianzombo ezaye toloba toyeki na ndenge ya lisolo ebetami balobi likam na contrat vient na biso ye moko alobi que non contrat assis ça rappelle contrat n'était awelela ko longwa c'est vrai ou c'est faux
bon moi ni ba makambo wana oyo tu na ngana net ba makambo ba contrat wana tangu le padre a ça la contrat na lem sunga ritinze na bande ko tanga na ngana no em su na yeba kuteke na obeta musique donc makambo wana donc eza nango kutu teke oyo bando tu na ngango awa po eza de aso ba 11 ans ou 10 ans déjà wana ngana otanga nani na otanga na kutata na idée teke na obeta ka musique donc eza nango inutile faut motu na ngango 10 ans déjà la mselo kwa 10 ans moi teke totika na biso bon wana eza que ye moko ndem talamusi eloko ngo parce que c'est le cas nango déjà 10 ans passé mais à la musango conseil ni no pesa na bato balingaka kolukela bato ba ranking to pe ko kota na makamba bato wa ezaka ke kolukela mutu makambu te po oyebi o eza na sima na ete ndenge selo yo ndenge zo raisonner so bula ko za mayele mais yeba peke bato muso babulaka likolo na bazali o baleki ope na mayele bazali so yo monike yo sukisaka bato eza na mwana mukie moko bopa ko fiakula ope no tali benage no oke na partie o ayeno place oke no bomo benage nga mayele ay suki donc soki bato balukelaka bato makabotikela kolukela bato makambo po oyebi ndenge nanu mutu wana na sima na eloko ni eza te yango wana quoi mot de la fin ya liwate mais mot par rapport à émission moi émission oyo na sepela non émission ezara bien otunaka ba question ya bien ozape bien cameraman ya bien ba cameraman faut ba jeune et ça bien et ça biso bien tout monde pe na monde oyo bokomi ebele mais muta okanga kwena ye na ndenge pe mission na ye kende kitoko c'est bien ko finga te conseil on peut ça ka ko luka te ba question ya ba polémique trop ko luka te ba question moko boya ko finga ka et o diminuer moi site oh tunaka ba question ya bien pour ça la ka bien na profiter na pesa mbote na Alain Kembela na Lema Suzaka Paya na pesa mbote na Rodrigue Mokili papa Claudia papa social na pesa mbote na Marco Longomo na Londres na pesa mbote na Mutambongo Mikolo yo Mutambongo donc Mikolo azope la force somi le pa na Belgique papi Diambo na Mister Catch papa na Plamedi na pesa mbote na di Chakalambi motema ya Gifukiandi na Paris na pesa mbote na Suzaka Paya na pesi mbote na maman présidente Yvette Lisiki maman présidente Yvette Lisiki ya ngona na ndenga bien na ndenga gu na ndenga makamu pe gingira na ebige le 5 décembre tozana ya awa pe gingira na pesi sumbote na bana sidaf ko benga benga mikolo to na yebi na sana bino na pesi mbote na Marco Kev na Canada na pesi mbote na Didier Chombo na sidaf kalaming te tokozala wana na pesi mbote na MKD na pesi mbote na le patron de tous les patrons Nandenga Sida Fouana Youssouf Pourada boss de boss kalaming te mariage na ye Youssouf Pourada boss de boss Nandenga Sida Claude Lukeba Kweno na Suisse Nathalie Kamenga na Suisse Mimi Lutama na Suisse Nandenga bien kalaming te tobetelo ka sponsor na biso batutu bana besoin contacter Ritinzele numéro na ngezaka plus 243 oteka ya uli musheni code mboka ese bana na Angola ya uli musheni na Angola code mboka oteka plus 243 89 76 86 984 89 76 86 984 apesi masalanga nams na mango na Luanda mukonza bakasino tu na Luanda masalanga nams na mango sans oublier Junior Paka Diamant blanc Nandenga Luanda, Peggy Jonker et Poli à Luanda. Staff nangai base Kikolo, base orange na Kikolo wana. Batutu basima kama bachombo, base orange. Na mona bokulaka Onassis bokulaka. Na mona JC Pharaon, na mona Platini Moussada, na mona Sango Padre, na mona Président Giama, bokulaka pesada. Riti pardon. Et ça la ronde ni tangu sponsor na bino abenga bino pour un événement et ça la ronde ni. Mais ça la bien pour babenga na bango na bralima, babenga na batu msu na bralima et ça ira examen babenga ni bango cho ozuite papa Meli na bude bango e yago la boaka bango sia ale boaka bango bazane le côté tindika bango baza vraiment barrière boaka bango bazane le côté tindika bango baza vraiment barrière ale boaka bango sia yago la bude bango système ga bude bango gloire ya gusi biro mobile mobala mbinga na mona susu gracia papa bane belé gracia balobi abota na tembe soko lingi baboti sayo botaka te gracia sawa ya botsaka
Merci beaucoup, merci. On est arrivé à la fin de notre mission. On a fini notre mission avec Ritinzel, Yende Makambu, Babi Ferre Golande Makambu, Balobi Dete Mobutu Nde Makambu. Na Babi Dete Mobutu Nde Makambu, Motomo Kie, et le banango boss na bise moko Jean Tiboti Boaba, Motomo Kie Kasibongo Ebele, mon boss, check. Donc ezaki bongo wabino Fani Kataleya na pesi bandeko nyonso balinga Fani mputu mbote bambote bele pe ba merci na ba remarque na bango ça la nga bien ba remarque na bino tout en tout cas nazio pendu au cœur et ça la bien donc merci na yemo ko azaki bongo na sima caméra Merlin Niwa moi mobala mwindu mikolo boss sakanate boss okota matosa sika azu ba cameraman ba donc ba nya nsambe na bombo ba caméra roumaine ba komi tellement ebele na kata site ba magali pe to zawana ba mama bonheur pe to zawana ba ingénieur Caleb pe to zawana hein ba Lorette Tiboa ba mwana boss aza boss et pourquoi pas na Selema Samba ba bijou l'homme non dans l'océan mobalo comme oboa ko banga moi c'est moko boya ya mama Jackie qui là-bas merci mingi pourquoi pas na yemoko tati hein tati vraiment en tout cas tati Koba. En tout cas, Tati Koba, Penza Bambote Bele, merci Bele. En tout cas, to sukisi bongo na yo. Merci mingi, à la prochaine fois. Check. Bazu wapi. Sia. La vie
Voilà. Alors, bonsoir à tous. Est-ce que vous allez? Sola te vous allez dans le négatif pénal. Il y a trois tiers bien à l'issue. Bon, tout changer. Sola te vous allez dans le négatif pénal. Oye, vaya, que vous avez un tuyau de le bain à y passer bisou. Narubi, hein? Banani balinga abashende na bango babenga bango ba bébé. Mibali abazoba. Yoko ni bébé mo bébé, yemi bébé wana ye. Bébé bakosa kene ba bonbon na ba biscuit. Nanga na ubego bébé, yuza usepela wana che wana kingo bébé nanga. Ozui ponge asigali kusundula yo yasi minzila. Tanga uguta logoti yo susu bébé nani peke. Ukozwa sango koyo. Nakanisa Naboni Fere Kora Oyete Alors vous mettez la yama pour Makasi Mais Asili makama usamba Tetuna za usamba nangai Aiba nga desento Aiba nga banzimu mibale Napata tola pata te Yoga nzimba libosoki banga fere nda zawa Mama ngana kabi muchambo leke mwana boyodia kaka suku ena linga kama kasi lolenge buza kulamango ndenge badambela kango kala makaya bwa mungwa Ubinsana libanda te dogi Oh fere kitana kumsinga shakeri Alubi kanda uzambie Ngakana kundima yana kai Ngatuta na namu sauna mkaida sauna mkaidete Sirak Sauna komitama mkwata waya nisanga Mama ngana kabimu chambole kimo mwana boyodia Yaka supu ndena lingaka makasi Lolenge buza kula mango Ndenge badambela kango kala Makaya bwa mungwa Mama tinanga na bandunda na yedeze muke Awala timiko kananga Oza mabe mama Mekisanga ndaya muke Suke pimiringai Musuni basanga mukua Ata supwe Lelandi bumunangai namkati esikarine lokote kumonango basete mutu akakufa simasumbele tikari akufa bona yo alubakina nganazira yefuturia ngai butu mbana nekitali bumweza kusu kete yakubima Wadu ya libono Alama na yeba kaka fona kwa ya bongo Yami bare pesa rine bwade Soko nyaki madeso apamba Obale karibu pululu Uweze mkomera yomola Kami bado kamera yo Merci beaucoup Voilà, les oreilles de moi à moquer. Que je continue, Nika Boronina pour avoir tout au plus 19h pour Tokabani. Merci Nika Boronina, 19h pour Naïm. Merci Sobé, merci Ladi. Merci encore. Donc, vous mettez les sous ma boîte, s'il vous plaît. Merci.